Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Merci pour la fidélité na bino bopona KNB pour la kopesa bino information sur peu fiable na banda kuna bino bozali ebele pour la kolanda KNB news ya mercredi ya lelo. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé na jeunesse lelo na parler du peuple ezalaki avec impact na idéologie. Pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel. Raconte Salami Lelo le 30 novembre 2022 na parler du peuple et Sikawa puis chef de l'État président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali échange topé à Sololina jeunesse ya République démocratique du Congo. Et zalaki na présence ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kudiampwanga na présence ya président ya Sénat na présence pays à chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde et sika wapi ba échange et salami ba question ebele et posame et pas ya chef de l'État pe chef de l'État à répondre na ba question topé ba préoccupation ya jeunesse. Parmi ba question oyo ba jeune ba posa ki chef de l'État moko atuni alobi est-ce que ezali na moyen ya ko créer école moko ya métier pour na ba jeune oyo ba zui moyen te ya ko kende na ba université. Tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à répondre à l'obi gouvernement oyo ezali ya ba warrior ezali ko travailler sous vision na ye oyo ezali focaliser na 3 axes: administration publique, secteur privé, création et cellule climat des affaires, création et emploi et financement ya jeunesse. Boende ezalaka président de la République azana barrière teye asololaka na bakushi nyonso tout oyo bazali na République démocratique du Congo po bazali très important ba idée ya jeunesse tope ba question oyo ba mituna kala banda ku tope na balabala ye moko ayoka yango en face pe apesa ba solution pour jeunesse ya République démocratique du Congo ezala rassurer ndenge kaka balobaka la jeunesse nde ezali avenir ya lobi po na mboka. Oui. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé Kibongo réunion hebdomadaire ya conseil de sécurité pour na kosala évaluation ya situation et sécurité est République démocratique du Congo pe koyeba évolution ya bitumba oyo ezali entre bateke na baumbu kuna na bandundu.
Situation ya insécurité na Est République démocratique du Congo ezali ko continuer ko déranger gouvernement ya RDC. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a président qui réunion hebdomadaire mokolo ya mardi 29 novembre 2022 na primature. Réunion oyo ezali consacré na évaluation ya situation ya Est République démocratique du Congo na ya espace Grand Bandundu oyo toyebi depuis un certain temps ezali ko continuer na kozana bitumba ya bateke na bayaka. Réunion oyo ezali sous instruction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali commandant suprême ya force armée ya République démocratique du Congo pe ya la police. Bit ya réunion oyo ezali pona kolandela de près ba situation oyo ezali koleka na ba secteur oyo ezali na ba désordre awa na République démocratique du Congo. Le 30 novembre 2013, le 30 novembre 2022, et Salibongo 9 ans, où Tata Boulay Rochero atika mukili oyo. Bolanda ba détail na petit élément oyo, biso kainibe to proposer bino. Artiste et musicien de la République démocratique du Congo, Taboulay Rochero, a Botama Bongo le 13 novembre 1940, kuna na bagata na bandundu. A Koufaki le 30 novembre 2013, na âge ya 73 ans, kuna na Bruxelles et pa iwapi ye akufelaki. Et sengeli toyeba, Taboulay Rochero azalaki auteur-compositeur pe chanteur moko ya makasi awa na République démocratique du Congo oyo asala banzembu ebele koleka oyo ezali ba chef-d'œuvre etikala ti lelo na ba feti na ba mariage ezali ko continuer ko binisa ba congolais ba africain to pe ba mukili mobimba ti lelo ba continuer ko bina banzembu ya Taboulay Rochero. Et kokisi bongo lelo le 30 novembre 2022 9 ans où Tata Boulay Rochero icône ya musique congolais atika mokili oyo. Pona batu oyo babosani tozali kosala rappel koyebisa batu ke yende azali tata ya Youssoufa oyo mokili mobimba ezali ko reconnaître lelo ndokande ezalaki talent e uta na papa na ye Rochero Taboulay. Tika ete molimo ya icône oyo e continuer kopema na kimia. Beltesco ezali koteka bakaye ya ona bastilo simba oyo ezali na marque ya Beltesco soki omoni ezali na yango te seke wana ezali biloko ya Beltesco te seke kelasi ya bana na biso ekomi na danger tolanda ba détail na élément oyo. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltesco komo mesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoeshue te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltesco eza na zone monene osomba ba stock nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya Beltesco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur bosoma ba kaye kitoko ezali ba kaye ya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltesco et stylo ko bosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te
tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Population ya Kinshasa ba se rappeler na ba souvenir oyo marka bango na banzembu ya Tabule Yoroshero asala uta azala bomoi awa na République démocratique du Congo mutu na mutu a se rappeler na ba souvenir nini oyo e marka ye na banzembu ya Roshero Tabule. Papa Tabule nazobenga ye papa. Papa Tabule azalaki monument pour la biso ba lelo ne to komi ba jeune parce que bazalaki de ba éducateur. Bandaki côté ya biso na nzela na ye ya banzembo et puis na koyemba na ye na sepelaki mingi na mongongo na ye et puis mo banzembo ne akala wana bandaki kopesa biso mo ba sentiment tango to ba jeune tozokola lokola nzembo lokola maze bandaki kosepela nango makasi na mongongo biso toza ba jeune tozoka maze bapakolinga lokasa ya rouge na elongi oh maze bateli les yeux bateli les yeux donc ezalaki kosala ngai sentiment plaisir biso pe tozokola tozobimisa pe ba mama wale banini ne tozoyima banjimbo ne tozosala biso esengo voilà eloko vraiment na kotirer ya malamu epa Papa Tabule mpo nazobenga ye papa ya kulutu oyo bandaki kopesa biso éducation na nzela ya banzembo na ye pe mongongo na ye bandaki kosalaka ngai mwa esengo. Bon ba jeune musicien na biso oyo soki balandi lokolo tokosenga kaka ke bapesaka biso éducation ya malamu na nzela ya malamu na nzela na bango ya banzembo etake ba artiste pour permettre pe biso na bana bajwaka tozwaka ta référence pa na bango na ba musicien na biso ya lelo tetala Papa Tabule yimbaka boy Papa Tabule edikaki biso bona banzembo bongo bino ba jeune na biso ya lelo o toza génération moko po ani bobebisi banzembo. Bon ya liboso Papa Tabule ebiye aza artiste munene ya mboka na biso asala mo ba makambo ebele ba souvenir ebele na banzembo na ye eloko nga na sepelaka na ye toyoka ki abuta mo bana ibele mais asepelaka en tant qu'un artiste parce que depuis que ba musicien belé dans un système aboti ya tiki mais eloko marquant pas na ye bien ki abuta bana ibele mais asepelaka na mona ka bana ne nyonso bazaka na position ya bien côté musique ba chanson ebele oyo asala et marquant makabiso et puis mona ki était vers avant pouvoir à travailler pe na gouvernement asungaki pe na intelligence na ye na évolution en mboka to mona ndi basala ba piste musicien mususu ba eleva bango na ba rang ya ba héros mais Papa Tabule de quoi kenda toza pe na besoin que non tout le monde peut un jour ba élever pe ba telemisa ta monument na ye et kosala bien parce que histoire ya papa ekenda kaka bongo mais akontribuer pe ebele po na mboka oyo bon ba nzembo ezaka ki Congo nde mboka yango wana nzembo ne pena conscient yo ngapena makasi pena nina kol pena boye nzembo ne en plus tanga ba beta na mbilabel do banzembo basala pena yango pena e makanga pena na vie ti na ndenge pe côté na politique bonaki pena ke papa azaki pena fait na bana et puis la population n'est pas n'ingaki yango tilingaki Papa Tabule pour va dire mon épée marque un peu pas fort il est bêta non ouais il est le bêta pété avec ma case bon bana na Papa Tabule ninga bêti musique net ninga tiki biso bon avec une erreur terre pour les lo et puis moi berre moi mike comment bima na barki senso ba jeune bon bala na pina ba kulu tourner ba bêta musique na bango bango pe ba sala pina bongo. Ezali malamu te comportement ya bandeko na biso ba wewa to pe ba montar na Lubumbashi ba bomi pasteur moko po kaka afutaki mbongo nanu te atinde ba kende kosa kote mususu montar abeleliye muyibi ya ba moto baninga na ye ba betie to landa ba detail na element oyo toyebaka te esprit oyo ezalaka po bandeko ba wewa ezalaka nini bazalaka bakuluna to pe bazalaka banani lelo na Lubumbashi bawewa babeti pasteur Jérémy Lenge po azwaki kaka moto ayebisi montar mbongo okozwa epai ya mutu oyo abengisinga kuna bakoma wana mutu yango ndanu akomaki te pasteur lokola a changé destination ayebisi eke tokende na adresse mususu esika wapi tokozwa mbongo oyo esengeli na futa yo wewa wana abelela pasteur
Pasteur Jérémy Moyibi baninga na ye bawewa baye babeta Pasteur Jérémy kino akomi na liwa. Bandeko na biso il faut koyeba ke mutu azali mutu akoki pe kozanga mutu nyonso tu azali moyibi te. Boye ezali malamu te tala bokomisi ndeko oyo alongwaki Kinshasa po akende Lubumbashi kota la famille na ye mais lelo oyo akomi ebembe. Boye ezali malamu te. Lelo na ka beto réfléchir par rapport ya batu oyo bazali marié mobali tope mwasi azwaka mbongo epa ya ex na ye po alesa libota na ye. Est-ce que ezali normal mwasi to mobali oyo azali marié azwa mbongo epa ya ex na ye po alesa libota na ye? Est-ce que c'est normal? Tambola mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzi awa na République démocratique du Congo ba jeni ebele ba koma na bango koliaka ba mbongo ya mibali ya kala surtout ba mibali misusu ba komisa basi na bango ya kalokola ba shida soki akute na mwasi na ya kala ayebi ke mwasi na ya kala abala boss soit abala patron akoma kosenga kaye mbongo pe alia kaye susu na nzoto pe basi ya kala ba komisa mibali na bango ya kala lokola pesa ngai kabela ngai soki akute na ye epa na ye ezalaka toujours na zala nzala na munoko na ye alobaka kaka na liete banda tongo po mobali ya kala apesa ye mbongo. Basi misusu kutu ayebi nini mobali ne ya kala kendaka musala nini mobali ne ya kala zonga kandaku avandaka na ye na re azelaka mobali ne ya kala alekana apesaka ye mbongo. Boka population ndenge balobi ezali sumu te soki mutu bokabwani na ye boza binemi te. Kokabwana ezali batu mibale bayokani te bazotambola anakome na corps te eza normal bakabwana me bokabwani ezali kienemi te. Mambo wana eza makambo bato bayebi nzambe te basi bakufa kala. Donc soki nga lelo na pasi mwasi oyo na viva na ye na kala akope akosunganga te parce que nyonso ezali na ba bon souvenir. Soki lelo oyo ngana na mwasi na nga ya kala nazali na mwasi moko ya kala tokutani na ye akoma bien apesi nga mbongo eza na mabe moko te mpona ke na mbongo wana nalesa ngo bana na nga. Mwasi oyo nga naza na ye akutani na mobali na ye moko ya kala apesi mbongo soki eza na sansa mabe te akabeli ye prend la boire akoki mpe kolesa ngo bana esa lelo te c'est que aluka bomayo eza bien te donc pas biso banga so to kabwa na mwati jamais na ko kende et pas mwati to kuta lisusu na zwa biloko apesa nga mbongo na pe na pesa mwati na nga mususu alambela biso to lia wana na sali modi mabe makasi eza bien te batika so basala ka yango batika yango eza mabe wana zo mema libabe na kati ya foyer na ye bo azwa mbongo bo plat aosedango wana sa audience aosede na pete mais etaka ozwa se kaza na affection na ye bolingo na ye eza malédiction te po aza mutu bovanda na ye peut-être boyokani nde ezalaki te na kati nde bokabwanaki. Alors soki bokabwani boza baennemi te soki bokutani na nzela bokosolola malamu soki aza na position akosunga yo akosunga yo wana eza biloko akala oyo bato mosusu balobaka non eza chibao toko memi mbongo wana oke kolisa bana eza mabe te wana eza biloko akala kilelo elobi bongo te. En tout cas ovuma basalaka yango basala yango su te po mpe bazala na ide wana basalela yango mpe te mpo eza mabe eza koboma foyer eza komema libabe na kati ya ndako surtout epa na biso bakasa ye eloko wana vraiment eloko bomi ngai donc okoki kotu komeka kutu te donc komeka te mpe nano basala yango donc bameka mpe te eza mabe mabe makasi soki ya kolia eza te kaka motema nzala mpe ya mokolo moko ebomaka nango te donc eza mabe oyo basalaka yango batika mabe makasi nga sa kuta mbana nga kala na kosola na komela mpe biere na ni problème lelo soki aza na problème na kwei na nzela bi maladi bi na kokitela koki kosenga ye mbongo akoki edenga ye te akoki koyedenga malgré tout tozala mwasi na mbali te totika lokola famille tomona mpe lelo bato bazalaka bakabwana bakoma lokola famille pene ondima mpe te
na kozwa mbongo ne pe bien na sombi Thompson na ngai monene ube mbisi na ngai monganza na sali yango pepe soupe na lié bana pe ba le problème ezate et pas problème ezate ya pa mboto penga monene na lamila du tuma to le na bana ngai si problème ezamo côté za yango basala bazua bon po bango bazala base bele yango babanga basi ne bango bakoza mobulu yango basala belesa bango basoso po balinga te ngana mungala na mbuza mama koza mai na kozwa papa pesa nga mai na mena ke na ngai problème ezate ngaso na kina kina zonga kasima lisusu te to kutani to koseka esi ndenge nini bota ndenge nini bana pe baza bien esinga na leki ya leki so to za ba binemi te. Jamais ezanga awa na kaini be TikTok ya lelo ezali ya koseka makasi oyo biso kaini be to proposer bino na banda kuna bino bolanda. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien. Ça va très bien. T'es de quelle origine? Nini? Pays na yo mboka na yo nini? Grèce. Grèce. Ah, mundele ozolo balingala? Oui. Oyebi lingala bien? Nayebi très bien. Baba ningala. Loba na nga makam na lingala na tala soko yo. OK, kombo na nga eza la Brini. Brini? La Brini na botamaki na Grèce. Botami na Grèce, ouais. Na Silisi Université, sociologie. Sociologie. Oui. Oh, très intéressant. Oui, c'est ça. Ah, est-ce qu'on a France au vendu wapi? Nanda kuna hotel. Na hotel. Na yepona. Avenue nini? Olingi nini? Okoya kotala. Na kotala yo obala. Osala mabe. Ozobeta mabe. Nazo balate. Obala te. Te. Na mobali. Na kozwa nzemite. Hey! Olingi zemite. Question mususu. Biloko nini ya ba Congolais oyo lingaka mingi? Fufu. Fufu na nini? Nataka madesu. Kuni boyeko? Madesu. Na soso pena loso. Na soso pena loso. Pepondu O fumbwa, oliaka pe fumbwa. Na lingi. Lingaka fumbwa. Mais est-ce que yo yebi kolamba fumbwa? Na yebi. Ah, mundela zolo baliaka fumbwa. Abonne-toi. Joyeux anniversaire na Perle Noire Jetou Kibala Oyo azali ko fêter anniversaire na ye mokolo ya lelo le 30 novembre 2022 abakisi mbula moko na bambula oyo azali na yango et sali biso bien koloba na yo te nzambe abomba yo a continuer ko batela yo nyonso ya yo ekende liboso pour vivre longtemps nyonso oyo kana nzambe a kokisela yango. Bon anniversaire na yo Jetou Kibala. Merci pour la fidélité de bino bozwa kolanda Kaini B News pour na kopesa bino ba information ya bio awa information ya koyiba ezalaka te awa nde information ya solo nde epesa maka na Kaini B News. Pour langai nazalaki na sengo ya kozikuta na bino lelo na banda kuna bino tokutani bongo mikolo ezali koya. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino